Paul Kagame, Yoweri Museveni, Joao Lourenço na Félix Tshisekedi bazali kosolola lelo po etali bovandi ya kimia boyokani pe bokengi na visioconférence. Ntoma ya Amerika na Kinshasa, Mike Hammer alobi ete Washington epesi maboko na misalam ya kimia ya Félix Tshisekedi. Bana bake tukulibwana moko bakufaki na bitumba na Ituri na sanza motoba ya yambo ya mubu moye tukumibale na sambo bakatamaki ndambo pe zomi na misato bazwamaki na makasi elobi UNICEF. Babundi bakotaki pe bapunzaki l'hôpital zomi na mwambe pe bite elo tukumutoba. Procureur ya République na tribunal ya grande instance ya Madingu na cour d'appel ya Dolizi na Congo Brazzaville afungoli bolukiluki pona liwali ya elenge mwasi Merveille Banzosela akufaki sima na kobetama na bapolisier pona bozangi maska. Ministre ya Bobateli ekolo ayanulaki na misalami ya Assemblée nationale. Vice-président ya Amerika Mike Pence oyo azali na nkasa ya ba-républicaine Donald Trump pona maponami le 3 novembre akondongwa na lelo na etandoeke na Kamala Harris oyo azali na ngambo ya ba-démocrate na Joe Biden. Donald Trump alobi azali kozela bondongwani ya mibale ya le 15 novembre na Joe Biden kasi bobangi bozali po abimi l'hôpitalo na kobela COVID-19.